Lelo, président de la République, Aloba qui était ancien chef Nayo, Joseph Kabila, ancien président de Bisso Yonso, Azali, parrain, il y a un des groupes armés. Loko là, au Yeba qui est koleka, au solo la nae, au kutana, au mona na ba rendez-vous, na ba pendant ba musala nae loko la mukabemboka. Est-ce que Ozali vraiment kondima ete makamo mukabemboka lobaka na kombo ya Joseph Kabila Azali ya solo? Président Tshisekedi aza kobunda na banguna na bandoki. Bon. Est-ce que effort naé ezali vraiment na hauteur il y a menace où ils ont pesé sur Mboka? Vous allez qui porte parole de la majorité présidentielle. Est-ce que vous allez regretter et appartenir à un groupe pendant les allez accuser il y a mon président Kozala? Mengaza siko wapi? Il y a un autre regretté tandis que Kozalaka si quand vous avez oko regretter ni soko mabe kwe oko regretter que mabe ezu moto yo yebi. Yango naza ko regretter malheur par qui le scandale arrive. C'est dommage. C'est dommage. Mais nayebi. Pour na lo baleo ko nayebi Kabila te. Nayebi. Il y a besoin mais ba initiative na yenyoso nga moto na dictakango. Nde ba pe musu c'est pas na biso. Est-ce que basoda na biso to ba konzi? Basa pe ko profiter na eloko wana te ke mobulu wana etikalaka pour bango pe passer la désordre wana exploitation frauduleuse. Ngatango bakanga ngai na boloko. Oyebi kana kati ya boloko na saki suna boloko. Et ça va disposition il y a réglementaire et si ko zali fondi mango ngana zalaki bakangi ngai ko moto nyoso. Mais batinga isusu na pavillon 11 et pas ya bateau balobi dangereux. Okubima te. Okoyamba moto te. Na boelelo ezali esengo pona ngai koyamba pona bino moko ya ba acteur politique ya mboka na biso na kombo ya André Alain Atundu azali bon président ya CEDER ezali convention pour la démocratie et la république ezali parti membre ya union sacrée na ende to kolobela makamoma somana na piso mbote mona mboka André Alain Atundu. Mbote mama Miriam. Lelo ezali sengo na kanisa pona koyamba yo e umeli mwa mikolo mokambi ya mboka azwami liboso ya conseil ya sécurité ya ONU makambo alobi na o aloba kala ya sikani no moni na discours ya chef de l'état na tribune ya Nations Unies. Makambo nini ya litumba alobi wana nde motuna ya liboso abeti sete na makambo ya sécurité na biso na est pote sécurité ezonga bitumba bisila asengi te conseil de sécurité assemblée générale ya ONU ezwa ba sanction ciblée elinkolobake mokonzi oyo nde aza kopekisa likambo wana ye basala yebwe tozwaka yango pe wati tango na Mobutu tango la vie bato mosusu bazopekisa démocratie ale eluki ya kobima te nani ministre affaires étrangères to bloqué donc sikoyo mokonzi asengi ndenge wana po tango pasi bandi kozwa bango moko bakonzi bakokanisa ndenge nini tosisa pasi wana ezali likambo moko ya litumba. Il y a le tomba bezali mbala ya mbote monsieur André Alain Atundu. Mais likambo ya litumba basango mikolo miso bate ya kabiso pona nini po ezali likambo ya litumba kolanda mate ya mabango oyo ezali mokonzi asengi lisusu bato nyonso ndenge basangani wana alobi te po soko alobaka te mbele obe bato lobi ye na oni alobi te aya kobe kolobao je suis contre ceci je suis contre cela
mais kuna na Nations Unies siko ya lobate ennemi na biso Rwanda moto boye bozwa sanction ba koloba ngote ya koloba. Donc ezali esika oyo esengeli te ati ya sete na makambo ya lobaka. Population, pardon, population a dénoncé, Mokambiambo a dénoncé. Nani fois même ma solution. Soku bato baza kubunda, solution ezali mibale. Baye kubundisa biso, il faut to bundisa bango te to bengana bango. Tango toza kubundisa bango, pe pona ko bengana bango, il faut to beta masolo po tango ndenge nini makambo wana kosuka pe tango bitumba kosila tokozala ndenge nini mesures d'encadrement. Donc il faut basoda na biso bakoba kobundisa bato wana na bana mboka wazalendo bakoba kosala eloko wana pote baye kobundisa biso yango ba Rwanda. Mais la minute nous tozolo ba FRDC baza observer c'est les faits. Est-ce que les alités les bonga moké pambaté tozali agressé tozali république moko état de droit. Boyokane eloko bo osali yango. Tosali yango. Kuna bazoyokate? Bazoyokate sikoyo. Mais est-ce que FRDC amitiki? Amitiki te. Mais soko attaquer bango. Soko bo attaquer bango. C'est ça le fait lingolo banini. Botika nano ko beta na masasi po bato baza ko solo. Yo beti masasi. Mais bango pe FRDC baza ko zongisa. Baza ko zongisa. Elingi ko bata ke bango soko ba beti. Bon loko eza c'est le fait biso to zongisa te. Elingi ko ba boy. Bango ba buki mibeko. Bisto tozongisa bango na mibeko ozongisa ndingeni na kobeta pe bango masasi. C'est ça qui se fait sur le terrain. Yako motuna eza kotuna ma elemboni nube sinya nini lelo ezozanga na mapinga ekolo Congo démocratique pona kobunda kino kobengana M23 ezala te balongoli bango na localité o batie bango na localité te balongoli bango vraiment na localité wana babengani bango libanda ya République démocratique du Congo nini ezozanga wana ezali bolingi ya bato baso makanisi ya bato baso wana etali état major na biso wana etali commandant opérationnel na biso ndia kotala te sikoyo tozali na mode moko ya défensive koloba ke bato baye tobengani bango tosali mais est-ce que sikoyo tosala offensive toko sala offensive toko viser nini ndenge tozali aho bango baza kobeta bato bazo kufa pa na biso fo biso pe to beta masasi bato ba kufa pa na bango bazi tinazela bitumba ba FRDC bakolonga pardon nanzela bitumba FRDC kolonga ba groupe bakolonga po baza pa na bango ata boye na masasi mais umeli ato ye na masasi ndenge ba américain ba beti na Vietnam boye te suka bon Vietnam ba américain bake naki na Afghanistan ba beti ba mbula ba masasi mais oya biso lokola eza mboka na biso lokola bana mboka pe bazo sunga armée te suka tokolonga. Mais balobaka ese problème etumba ezalaka te lokola itamboli ozoke na promenade etumba ezalaka bamosusu ke liboso bamosusu ozongisi bamosusu batami bamosusu bwaki eloko bamosusu wa babenga yango bapéripétie ya guerre oyo de Gaulle alobaka ke tobungisi toperdre bataille moko tobungisi guerre te oyoka bazwi village boye bango bazosala makele maintenant bakobotola ngo village yango bakoloba te donc eza bapéripétie etumba l'essentiel ezali nde ke bamikonzi na biso baadapte babongisa stratégie moko oyo te ekosilisa etumba noki pamba te soki etumba eumeli ekokobimisa pe mobulu na mboka ndenge bato ya mboka bakoloba mpo nini eza koumela po mpo nini bozoluka nzela mosusu te kaka epa na biso te mpe epa na bango
Ok. Sikawa lelo nini okoloba est-ce que ça peut David na bato balobaka ete problème ya sécurité oyo ndeko Tshisekedi puis régime na ye ba hérité yango na régime passé. Na histoire ya mboka na biso. Histoire ya mboka. Parce que soko tali kokoso na biso na Rwanda e banda nini. E banda tango oyo biso to bandi ko yamba ba Rwanda. Biso toza ko yamba ba Rwanda. Toza ko lamba tutite, toza ko yamba utute. Toza ko yamba ba Rwanda bande ko na biso bazana kokoso ba kimi pa na bango to ko yamba. To bandi wana. Ya liboso ezaki pe makasi te tango akia abiarimana te to yoka na nani. Mais tango génocide yi ba obligé gouvernement ya premier ministre Kengo Adon que bato nyonso bakota 1 million de ezali ko déstabiliser Kivu, ko déstabiliser Goma, même ko déstabiliser Mbo, mais ba obligé biso tokende bato yo bazali ko bunda ba yepe bas babomi bato yo bazali ko luka. Mais c'est quoi il faut biso pour on a passé des gouvernements et Tshisekedi et ça ko bunda nango te osote tapia parce que le point du passé Kabila azate na makambo nyoso parce que ngana tuni mutuna kona koyeba est-ce que ba hérité ngona Kabila ou bien na époque ya Kabila fait partie de l'histoire. D'accord. Mais soko bo hérité tumba et ça ka banguno boza ko mona te ba hérité pe banguno yo ba ça ko mona na te. C'est-à-dire bato nyonso baza ko soutenir président Kagame sikoy bato nyonso bazo senga président Kagame pesa biso ba minéraux za na Congo pesa biso tout et ça banguna donc il président Tshisekedi aza ko bunda na banguna na bandoki. Bon. Est-ce que effort naé ils allaient vraiment na hauteur il y a menace où ils ont pesé sur Mboka? Mais bien sûr. Nini asali. Ndingi nini. Tango président abandi. Aje na moto malamu bande kona biso to yoka. Tango amoni ke bangu baza ko yoka te. Asa ko batama, komi bomba. Balingo kutia au CNDP liboso, au M23 OFC. Président abandi ko tambola. Atamboli biso atolobi non président tambola papa timo komongo toika on est à lobby moto a agressé Congo comme on est Rwanda moto a sali bo ezande Kagame soko déjà ba lobby bongo et inkolobani ba mesure ko banda kotomba oui mais oyoka kike ba britannique ba lobby dans ces conditions là mon bongo to pesa ka boto ko pesa te ba américain moi ndamo to pesa mais ezali action moko concertée, concomitante, c'est-à-dire ozako bunda et ozako bundisa. Oyoba action diplomatique, ezako bundisa. Action militaire, ezako bunda, tozako bunda. Bon, action diplomatique, oyobi ke mukilizande ngwana. Mukilizande ngwana. Mais parmi nani leloyo ba Union européenne ba lobby oui, Rwanda motoza agresseur, mais c'est que président zako bundake ba boya accord ou ba signaki na Rwanda. Parce que tant que accord wana ezali ata ba sanction, ata ba reconnaître ngo et cause na valeur. Parce que on mutuna na ngai ezala wana na tribune des Nations Unies, ba mboka o bazali ba partenaire ya Rwanda bazali na kati. Est-ce que banzi ete ba o bazali pour Rwanda te ba ko influencer bo bazali pour Rwanda pour na ko pesa ba sanction. Situation ezali aussi simple te. Bato bazali ba partenaire ya Rwanda, bazape ba partenaire na biso. Donc il faut biso stikoto la kisa bango boy. Te on a kozwa diamant enfin coltan. Ce n'est pas nécessaire que boleka ba Rwanda. Boya pa na biso to ko tekela bin. Mais pour que bandi ma biso et bongolite ba bisika oyo basala ka ba minéraux ngo ba mine. Il faut ba soda na biso ba pekisa ba Rwandais ba ya wana. Ba ko pekisa ndenge alors que ba place na le Rwanda ozo tunanga mutunati. Naza ko expliquer. Tango ba ko pekisa siko wana nde Kagame akozwa moyen
ya ko honorer contrat na ete yango no moni bitumba soko bayaki bomoni 3000 baye susu ponini bazo lukate côté wana bazwa possession ya mine mais baza kozwa te parce que biso pe tuza ko bunda mais mbeba eutika kunati ndeba pe mususu zepa na biso est-ce que basuda na biso to bakonzi basa pe ko profiter na eloko wana te ke mobulu wana etikalaka po bango pe pasala désordre wana exploitation frauduleuse yango wana esengeli te bakonzi ya leta batala baye bazali kokenda kuna banani pe na bitumba ndengo wana ezalaka te yo obandi etumba pe osukisi soki eumeli esesi ko basala bachangement po te moto amona teke mama mokutu nateka ata kolota na ngai na kozwa 10 francs plutôt que na bunda ça faut que à chaque fois batroupe ya sika donc problème na biso ezali compliqué na ndengo wana bato oyo toza kobundisa Rwanda kuna epa na bango baza na intérêt que bahabite tokotika Rwanda te parce que bino bokoki na kopesa biso biloko wana te ndeko André Alain Atundu lilo Salimbala Yambona na Yambayo, je crois après Maloba ya Mokambi ya Mboka parce que toujours le discours na Nations Unies mingi pena et qui très très je dirais ils concerné plus situation sécuritaire. Lelo, président de la République Aloba qui était ancien chef nayo, Joseph Kabila ancien président na biso nyonso azali parrain, il y a un des groupes armés. Loko la oyeba ki ekoleka, o solo la na ye, bo kutana, bo mona na ba rendez-vous na ba pendant ba musala na ye loko la Mokambi Mboka. Est-ce que ozali vraiment kondima ete makamo Mokambi Mboka lobaka na kombo ya Joseph Kabila ezali ya solo? Ya liboso moto ya l'équipe biso nyonso na ba information na mboka oyo ezali chef de l'État. Pour bato nyonso ya mibale okoza na moto okobota moto okobota mwana okoyeba molimo na ete motema na okoyeba te ya nanga yango te biso zo tozana baboti na lobi na zopesa exemple pardon na kozongi sur maloba ndeko ale Atundu ngana sana moboti soki muta yebisika Miriam papa na oto kuti Ameli Masanga langwe kuna ami bebisi na bilamba na koloba na koyate parce que wana papa na ngate parce que na yebiye na koba yete yo pe par exemple za la mwana na yo biso peut-être mwana na Miriam kuna to kuti kuna Ameli Masanga langwe alongoli bilamba bato baza kofinika yeyaka nani yo papa na yeyaka ou bien abundi kuna koloba te mwana nanga te nanzimite moi doute moko boye ezalaka te okoko kende na moto nyonso azalaka na doute okokande okotala moto yo ezali voisin na biso ye moto ye koyebisanga mwana wana mona ke kwa mwana na ye tofuna kenda na kotuna ndenge nini te okokene moko douter na lobi te okokene te ngana ko douter na ko ba papa la ngai eloko ne ko komela ete bon ce qui yoki pona nini pona nini te na okene parce que na yeba na ce qui s'est réellement passé mais na kondima te dans un premier temps okene vérifier ko vérifier ce qui exactement est papa oyanga soko ndimite ozaki si na papa no ndengwana ozongi na ndako mais tango okoma na ndako bato ko yebiso mais Miriam, mais otiki tata ne papa komi boy. Yango na lobi. Donc c'est quoi yosiko après dénonciation wana. Est-ce que ozali ko douter ou bien on dimi na ka on est dans cet exemple? Est-ce que mon salaire nanga est ko juger? Te ko juger te ozali ancien collaborateur et chef de l'État. Président na lobi. Te ko juger te na lobi parce que na yebisi ok. Président motoza na ba information nyoso na mboko asala ka biloko ba on a fait révélation ça dit a fungoli bino mo fenêtre nzoka ezala ka boy c'est tout politique ezali eloko ya on a bien dima ou bien au sala mo doute
na kamwe. Okamwa après kokamwa. Oui, na kamwe na be oh. Ça boy, mais ndenge donc ce que mon konzalo boy, c'est que likambo moko ezali. Ya solo. Nga nazali sango te. Kelelo na benisa no oyo asali mabe na benisi oyo alobaki lokuta bese. Na bino ndenge tango na yoki na kamwe. Et puis na Simondini président azali moto yo. Wana solo bia wana bina sima na ngo nzima to po nzima te. Kokamwa ni kolobani. Ozana doute. Ozana ozali surpris. Kokamwa na kamwe. Na susumu kilo kwa madilo aloba. Ti lelo zaka na kokamwa. Na zoko kamwa. Sikoyo na mayele na ngai na koluka eloko nini etindi président aloba bo. C'est que ça natina. Sikoyo funa yeba. Ti sikoyo éviter. Président koluka okenda na zando okenda mbongo. Okotika ka bobimi. Il faut ça la tourte pondu ezaka sika boke kwanga ezaka sika boke pongo tango za koleka wana ozosomba yango est-ce que après kosusu mukawana kokama wana et ça l'a été aussi na noté parce que il faut sikoyo na to ba élément concret ça ndenge bato bazolo moto moko bato mibale o baloba figure emblématique ya peperde bakekun réaction esaiti moto yo azaki usasa biso makambo aseni akekuna réaction esaiti okoki komituna pona nini réaction ya lingomba wana esaiti ke ata biso toza na problème mais côté ka ekolo te côté ka ekolo c'est ça ozo regretter les lots cause à la pembeni il y a une grande politique il y a parce que vous avez coordonnateur il y a AMP vous avez coordonnateur vous avez porte-parole la majorité vous allez qui porte-parole la majorité présidentielle est-ce que vous allez regretter il y a appartenir dans groupe pendant les allez accuser il y a mon candidat cause à la mengaza siko wapi il y a on a besoin de regretter tandis que zalaka sika ozakuna te oko regretter nini soko mabe kwe oko regretter que mabe ezu moto yo yebie yango na za ko regretter malheur par qui le scandale arrive c'est dommage mais na yebie pour na lo baleo ko na yebi kabila te na yebie ya on a besoin de regretter initiative na nyoso nga moto na dicta kango ezala privé ezala public ezala bo na kozalobe de l'extérieur balobi oui c'est dommage onzimate c'est dommage enikoloba na kamwe pikamonengo ekweli lokola moto ya lobi azana ba preuve c'est dommage tozoloba sika wa ndenge mokamemboka senka kiete RDC zo poste mon en tant que membre ou bien que candidature à RDC quoi cause à la accepter dans conseil à droits de l'homme et à ONU RDC ils ont mérité place dans conseil il y a membre permanent à droits de l'homme et à ONU pourquoi pas kasi ba acteur politique na société civile ba pesi maloba na bango parce que ba arrestation arbitraire ba condition ya détention suppression ya ba cachot arrestation arbitraire ezali lokoni ezali loko yo ndimite ndenge ba arrêter yo ti ezali elingi koloba bakangi moto kolalisa na mibeko ti soko ngaza avec moto sécurité ngape bakanganga soko la sécurité bon ça eloko filature OK et si kanyo soko zoyer il faut kanga pour les intérêts en mboka to etale bakangiye bobombiye boyoki likambo nyonso soko sengel botiki so sengel te bozongisi en tribunal mais ba élément ezali bo donc arrestation wanda sana yo ya wala lobby pona yo ezoto sa mibeko ou ezobuka makaka wate ata na États-Unis ata na France
Attends, service à sécurité pour nous, bateau filature. Mais le problème dans moto en flagrant délit. Oui, et ça allez à tout. Problème tout ça n'angoisse isa boy. Bako funda mutu qui a une association. Il y a participation peut-être il y a un mouvement insurrectionnel. Après tout comme on a bimi, exemple un déco Salomon Idikalonda. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il y a kokanga mutu ko bombaye au secret après bo bimisaye et puis tout le monde a sami à côté bolo côté. Ngana za moto à sécurité. Balobi nanga filer maman Myriam. Ce quoi comme ici ka faut kangaye. Na filer na kangio. Na kangio ponin. Pour te yeba soko likambo to kanisi za solo. Il faut la élément. Na kangio pour nazo élément non? Ya on a bien na bozala na élément bino moko. Siko filature les apona nini? Pour nous confirmer que moi il est autre chose solo na kangio et puis si qu'on a bien yo lo barake au sala kabwete talo kendaki top et na kendaki boy likambo si qu'on service à monique eza atinate batikio si qu'on monique eza natin bakotindo sikoyo na parquet ndenge leki na ndeko na biso ketun Kikuni azola ne mana parquet mais azaka kala maboko ya ba service on est allé ngatango bakanga ngai na boloko oyebika na kati ya boloko na saki suna boloko et ça va disposition il y a réglementaire et si ko zali fondi mango ngana zalaki bakangi ngai ko mutu nyoso mais batinga isusu na pavillon 11 et pas ya bateau balobi dangereux okubimate okoyamba moto te on est un règlement interne ya boloko ya moto na ngeza est-ce que zali koto samibeko ya mboka ya droit de l'homme o ezo senga ete soki bokangi mutu après 48 heures bo déférer devant juge naye ngai au lieu kokanga mutu 2 semaines 3 semaines 1 mois na exemple jamais qu'on répondre à la question en ndenge yo poser parce que droit de l'homme est à la moto na moto. Soko bakangi yo bongo te ou ba respecter te. Sur le plan de principe, si on a répondu sur le plan de principe, na koko satisfaire moto te. Okoyi bisanga tala moto yo bakangi e boy, asali boy, asali bakangi e boy. Économie balé et puis batindi voilà. Wana c'est respecté. Awa basali malamu te. Il faut autant ka oyonga na yebi. Et on a lebi parce que sur le plan de principe. Si quoi le principe principe parce que ezali lokola mutu nyonso bakangakaye na tinate mutu nyonso bakangakaye na tinate ngata bakanga bazaki na tina bango mais na komi na boloko na supe bato mosusu bakanga bango na tina bango bato mosusu bazaki na tinate mais ko loba teke biso baso tozaki na boloko tozali lokola petit wana nakutaka kuna bakanga na tinate yango fo loba bakanga ke atondo natina te abim bakanga ya to natina atika yango na lobi kombo ya bato tanga nde kombo ya moto songa na yebika wana na lobi mais sur le plan de principe kasi natangi kombo ya bato na lobi na minute ya moto oyo ngai na yebike sika na minute sans raison neti na minute ezali na famille ya moko ya bayi opposition par exemple ndeko Daniel Safo pa famille na ba lobi ba enleva ye na aéroport ba na ko voyager esika ba mema e banité donc enlèvement après ba la kisi na justice est-ce que procédure l'état moto ya l'état enleva kate asala ranini kasi azwaka sans akozwa na lobi no bosa filature obi boza la maman Myriam alobi kazana eloko moko te mais okomona ya lingi akima teke to moni yo na kingabwa bakangi yo mutako yeba te même bato yo ozana bango pembeni normalement bako yeba te ke bakangi yo bakino likambo nini mama yo lobaki boponi no lingo kima tango bamoni ke makambo wana ezali na ndenge bango bayoka nde batindi yo na tribunal c'est pour cela faut ngai na yebi pona nini bakangi safute na yebi dossier te pour kaka po famille na ya lobi ke ba enlever ye ngana lo bakeza kaneli ko lo ba ata soki bozui après filature
Bon, présenter, par exemple, après 48 heures, bon, le bête, fila qui est, qui pour un dossier, par exemple. Net, na ministre, ezali na baka, misusu, il est kana na mboka, bakangi mutu, après, bayo kolobati, na bakanga qui après 10 jours ou 15 jours, il y a détention. Est-ce que vous allez respecter mes bébés? Le kolobi, nanga kaya safu. Na yebite. Kaya kikuni, par exemple. Na yebite. Kikuni, ba se ba bimisiete. Babimisi wapi? Tu le dis, azan esika molili. Babimisi na magistrature, n'est pas ba magistrat. Mais azan maboko ya bazuzi basambisi na été. Oh, benga yeba ndenge nini mama. Kasi nana zoko yebisa yo ndenge nini. Makambo yo yebisi ngai. Faut nga na vérifier. Ok. C'est quand on a eu au base était RDC ils ont mérité place wana. Ils ont mérité en tant que parce qu'ils ont respecté ma condition en droit de l'homme. Parce qu'avant qu'on défende le droit de l'homme, il faut dans nos biens qu'on respecter en haut. Oui. Et on avait RDC ils ont respecté. RDC qu'on défendre globalement le droit de l'homme comme n'importe qui. Est-ce que Boulanda Makambo ya baju ce que ça les pas c'est normal. Mais faut Boulanda pas Makambo les karaté. Makambo yo basala kana États-Unis ko beta bato mwindo ko boma pamba. On a problème aux athées toujours le bateau lobby RDC ça qu'on respecter. Pourquoi est-ce la problème était? Il y en a RDC ils ont mérité et puis ça la problème était parce que ba État wa nande basalaka basako gérer droit de l'homme basako sala. Pourquoi on sala 2 poids 2 mesures? Ko sala 2 poids 2 mesures té? Il y en a RDC azali ko mérité ko sala yango. Parce que, et si vous allez yo moto, bâti responsable, il y a comme ça les locaux au moins, on a la classe, la personne d'ex. Moto a dérangé à Kandé, Balbarane, yo comment, mon conduit à classe. Pour nous, on a dérangé sous tout. Il y a on a le biseau, le beau comparer. A dérangé sous tout. Ce que le beau comparer, situation droit de l'homme, l'époque à Kabila, na, tu sais qui dit, nani a ça qu'on observer en malam. Nazana élémentaire. Dans un élément il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Tout comme il y a pas de liberté, il n'y a pas de ceci. Est-ce que pour naïe basoko Kabila ganga qui bateau plus, oh ya ganga bateau, il faut en avoir élément. Parce que ce n'est pas parce que Moutalobi que bakanginga ipamba. Ndezali solo. Ok. Lelo baimboka bazali lelo koloba ete na kati ya ekolo Congo démocratique esengeli lelo bato bakoka ko olandaki situation ya prison centrale ya Makala ndenge ministre a libéré ba prisonnier. Est-ce que ponayo est respecté procédure ou pas parce que ba acteur il y a défense à droit de l'homme pe ba avocat ba lobi était aussi mi côté. Maman ministre à résoudre le problème moko azako luka ko résoudre le problème moko désengorgement oyo et yo kisi batonyo so mawasoni pekanda suite na maloba ya journaliste oyo ya Jeune Afrique azaki kuna ministre aki c'est quoi azako bimisa bato sali mais la sécurité de la ville ce n'est pas le ministre de la Justice. Tu vois, bimission à Boloko. Au comme il livre. Ah, ce qu'on est cool. N'a n'a pas que na 22 heures battant pour la cathésa policier. Donc, le ministre, a ça que ça la moussala naïe, moto na motope, a ça la moussala naïe. Mais ceux qui bateau bakangi, batie na Boloko ministre abimisi, batango bazongeli moussala. Bakanga bango, mais le ministre est mon copain lobby. Ayebi si bango abi le quoi bozo kenda wa ce ko bebi si bakangi yo mais ba ça ndenge ce ko bimi na boloko ezate que ba soudre yo makamonyos ministre est le koni na ligne a se résoudre 2 problèmes désengorgement batu baleki pourtant déjà biso tozaka wana na 2004 tout ça a déjà 7000 prisonniers pour une prison de 1500 places. 7000. Mais c'est quoi, 15 000? Est-ce que, vous avez que ce qu'on par jour, va autoriser chaque prisonnier à y amender qu'on a un moko, prisonnier comme, boloko comme, danger à sécurité. Donc, ministre à lobby,
ndenge bato bazovanda boza malamu te ata totindi matela mais il faut bato yo nyonso elongo bani tete bazala kuna ngai na kulongola bango aza kubimisa bango siko soko kuna bakangi bango bakozongisa bango na boloko directement te bakoleka na bango place oyo basambisaka po te okoma na boloko c'est ça la procédure. Ok. Lelo donc pour na yo il y a ça un problème te aza la base ministre aza kosala mosala na ye eza kosepelisa bato et puis il faut tout encourager ye sikoyo moto na moto asala mosala na ye ministre abimisi soko lelo babimisi yo na boloko okumi na nzela okutana na moto oyo aza na nyongo na obani obundisa ye po nini obundisa ye bokenda kosamba soko bakangi bango wana bakozongisa na boloko te bakotinda ye na tribunal tribunal nde akodeside bazongisa na boloko. Donc il faut bien comprendre le rôle du ministre de la justice malam nini koyebisa na baimboko baza koloba ete bino bayobodalaki vraiment très très proche ya ndeko Kabila lelo ndeko Tshisekedi aza kopesa bino eloko te. Est-ce que bolandaki epona na lobby tolandaki Tshisekedi tolandaki intérêt à école bato nyonso oyo ata bazalaki na Tshisekedi na opposition balobi biso EDPS toko oyoki na teke bazaloba biso tozwi te. Est-ce que Tshisekedi akokotia tous les ministres bato EDPS? Est-ce que akokotia baposte nyonso eza bato EDPS et déséquilibre mboka te? Mpona nini tokokozala makanisi te ke bato mosusu na mokili babanzaka mpe ekolo babanzaka mpe bandeko babango? Est-ce que lelo soki époque Tshisekedi l'équipe président akoya ko soutenir yepé parce que le biozota l'école okopesa pende ko Tshisekedi moko yo soko Tshisekedi eleki oko interviewer pe président akoya te yo ko tuna mutu te ngatuni yo parce que yo ko tuna ngai yo les réponse na ngai te ngana tuni réponse na ngai ngana lobi yo ngane na zotu na omitu otuni nga mutuna excusez ngai réponse na ngai za mutuna wana parce que na moni yo tango Kabila kaka yo tango Tshisekedi kaka yo te ngai za musala na ngai ya kotuna ka ba acteur politique mituna na constater la camp politique ya ngonga na tuni yo mutuna ozalaki na Mobutu ozalaki na Kabila ozali Léona Tshisekedi yepe soki aleki oya koya sima na ye intérêt école zanini intérêt à école ezali intérêt à école ezali nini okozala na mutu ya sima makambo nyonso école asali pona yo il faut sala disposer okosala na mokonzo ya mosusu soit olingi naza na opposition na ko soutenir ye na cadre na nga opposition soit na lobi na kepa na ye na mais parce que après wana na kokufa non nakukufa pe sikoyo tolobana no makambo ya sikoyo perspective pezala te lobi nango soko bongisi le lote perspective ekozama bon après Tshisekedi okotikala na yo bi okosala opposition bi okokele na oya ya kolobana ndengeni na ko répondre ndengeni lelo na ko répondre parce que yo zokende boye na ko répondre yo na ko répondre Kabila Tshisekedi ona bi okokende kaka bongo Mobutu tango Mobutu akei aloba na moto moko te ke sala opposition sala bo parce que wana nga na tunaki yango na docteur Diomi alobi te na bandi ko sala nini na bandi liboso comité de bons offices pour la koluka ba congolais basangana na ba Mvemba na ba Papa Nendaka na Babeni na Alexis Kadima donc tango bato basangani siko to poni position na biso sobi toke na opposition je toke et pas Zaïti to zaki état général de l'opposition kuna bapesinga na zaki vice-président toke na Sun City to zongi makambo bandi ko évoluer tozo kende sima tango soko ko kata na mo mukuse pardon
mais nani Frank Diongo Motaloba qui t'a dit soko lingina lobate ko benga ngate te obi ndeko on a besoin de ça la grosse synthèse son avis ezalaka oui na note bon synthèse so lingina sala synthèse na vie nanga mobimba depuis botanga ya auto so bela na besoin de passer la synthèse d'abord c'est la synthèse nazali vivant c'est la synthèse. Ok. Hein? C'est la synthèse. Mais on reprend depuis au salaire boyo komi boyo. Donc comprendre que comme yo sali la ramboka ceux qui tisekeda kei o akoya okende. Mais na lobby hein. Tshisekedi asa ennemi ya mboka. Tshisekedi asa ennemi ya mboka. Question na ngeza ya ennemi ou bien amité. On dirait que on dirait que le lot Tshisekedi a forcé ngai à lobby. Bon, est-ce que Kabila asa ennemi ya mboka? Asa ennemi ya mboka te. Akasi ya mutu na ngai ya siko otika yepona nini otika yepona nini on a longo parce que la limboka on a bi président ya république a lobby na bato boya ya on a bi oya koya Tshisekedi ce que lobby no ya nani Kabila benga ki bato na concertation abenga ki bato na ONU OUA abengi bato na nini. Et ça, à ça qu'on sait de l'école, il faut que ça dise ça. Oya sima, hein? Oya koya sima, tokotalaye. Aïe, azo salani. Ah, pour naza fonctionnaire, naza des hommes politiques. Okay. Donc avant d'ami décider, n'a qu'à observer fonctionnaire de. Donc là yo, oyaye, on soit interrogé, il faut interroger. Il nous a fonctionnaire. Mais ngaza homme politique. Avant n'a joué loko, n'a qu'à observer. Ah, moto ya yendengeni. Est-ce qu'il y a ça qui observation te natango Tshisekedi d'ailleurs? Okay. Tango ça les appelle ah les kambo eza malam. Ah les kambo eza malam. Boy. OK. Tokobi na suka liloba na ya suka na maso tolobi. Liloba yanga ya suka. Ezalibu. Mboko yo mboka na biso. Po ebonga. Il faut tout sunga moto yo to pesi responsabilité yako bongisa mboka to yeba pe que moto wana azali moto azali mosantu te azali kubunda na mbeba naye na mabongi naye po te bola mwezo ya biso baso donc biso baso il faut tout ça mais de loko ni nazoto na biso ko trahir mboka yo te depuis mose ba constitution na biso mais ce qu'on doit trahir mbok il faut tout dénoncer. Vous allez pour ou contre le changement de constitution? Ngai personnellement nazali pour la 4e république na changement de constitution. Pourquoi? Parce que donc ça un exemple moko balobi disposition moko wana ezali intangible. Intangible, ça dit que ko bandalelo te suka molongo oko toucher yango te. Mais est-ce que moto wana zanzambi? Disposition moko intangible pour nanga, ça dit dogme l'église catholique oyo ngazali. Soko na ndimite que Yesu zanzambi. Nzambe azaya moke. Maman ne Maria alors naza catholique te na longo nani. Mais ba disposition nyonso oyo constitution ezui pour que gérer mboka. Ekoki ko bongwama. OK. Na ba kopie ko déboulonner article oyo lobela ba mandat. Intangibilité zande boti moi boulot, il faut vous déboulonner. Pour nanine. Pour kopie sa moto 4 ans. Pour na poto na Amérique 4 ans, biso peto boyi 4 ans. Mais misalo moto ako sala wana. Ako sala ngona 4 ans te. Fa banda, so par exemple nga sala nzela moko kobanda oyo bazo sala sikoy. Ou bien Inga, ou bien projet na biso ya nini ya métro, auto, ya train urbain. Ça fait combien de temps? Parce que aux un projet. Pour le mandat, il fait comme combien? Pour le mandat, il faut y tenir compte. Naba réforme au mboka na biso za ko senga. On a biso construction. Nazo pesa. Parce que na ko lo baboité. OK. De botaliam. Certainement 4 ans à Mouké. Certainement, je pense 5 ans à Mouké. Il faut comment combien? Au tal. Ce qu'on y a au lobby que papa, il y a 20 ans. Le peuple a dit 20 ans. Mais, dans le lobby, et tenir compte na
période où c'est nécessaire pour la vie. Est-ce que pour il faut tenir compte de la psychologie de la classe politique et il y a des dirigeants. Parce que si on tire les 2 ans, renouvelable une fois, vous pouvez être sûr que 10 ans après, vous retrouvez mon toit à jouer dans la Constitution. Donc, il faut dire mon tour. Il faut qu'il y ait un référendum. Mais référendum au Canada ces années. Beaucoup qui ont voté Constitution et bâtir un référendum. Le référendum, c'est élection. Ok. Si kawa mutuna suka izali boendeko André Alain Atundu, est-ce que mboka oyo pour que par exemple Koluna ici là ou bien guerre ici là, est-ce que il constitution ils ont empêché Congo na nini pour que et comme le kolo bamboka misusu otoza ko rêver. Constitution ils ont empêché ta mukete. Ah sikoyo changement. Et là ils ont empêché molimo motema mabe ya congolais. Ah sikoyo na nini motema mabe ya congolais. Yo ozali awa. Na yoka jamais au lobby que président Sokosali ministère de Sika tia ministère de l'éducation nationale comme vice-président parce que et comme vice-premier ministre parce que problème na biso monene ezali motema mabe éducation à bana moi na yebi valeur ya mboka te à côté ka mboka moi na yebi valeur ya donc constitution ezali na problème te ezali constitution ezali na problème te en soi ezali moto ezala pona lelo te mama ozala bazosa wana ezosa potopoto wana ozosa potopoto tozoloba problème mosusu yo ningo kosa problème mosusu te yo lobi constitution eza ko empêcher que président asala musala par rapport ya durée non na lobi boye constitution en soi eko ko empêcher moto abongisa ekolo te mais moto aza ko bongisa ekolo akoko mo habita eloko yo tout ça là-bas. Pour nous tout changer, tout bani la constitution, loi fondamentale. Pour nous basali yango. Basali constitution de l'Uabou. Mon bout aye na biloko na ye. Ba constitution pour nous changer yango. C'est que mboka eza ko évoluer, il faut que constitution évoluer. Donc changement de constitution, c'est évolution et la constitution pour permettre mboka ezala malam. Et ça c'est que ba lobby que bateau yo basala ki kaleza ki mabete. Mboka eza ko évoluer, il faut tout ça ko évoluer nango. Donc il faut ko changer certains articles ezali na kati. Bon maman, soko lingina loba makambo eza na motema na ngana malobo ya yo. Lokola yo lobi bongo so lobi. Mais ngana lobi boye pour ngai, il faut tout tika 3e république, tout kota na 4e république. Pour tout kota na 4e république ezani, il faut des dispositions Oyo, ils ont caractérisé 3e République et si là. Et mon limo, ils ont dit que Constitution, ils ont pour tout à battu à RCD, bassa la beauté, battu à MLC, bassa la beauté, battu à Kabila, bassa la beauté, faire des espaces. Esprit, on est faux longolango. Dès dans le but, quand on a la 4e République, où il y a plus de solidarité. Plutôt que contrôle, c'est la solidarité. Ok. Ouais. Tokomi na suka magazine top 7 ya mokolo molelo na kondole te na yambaki pona bino balandi ya magazine politique André Alain Atundu azali bongo président ya CDR où ezali convention pour la démocratie et la république ezali parti membre ya union sacrée na indi to sala ki bien to yambaki pona magazine top 7 ya mokolo molelo ndeko André Alain Atundu na tonde botondi na ndeko ndima ko elo lambela magazine c'est mingi mama kasi malheureusement to lobby le kambo président 532 milliards ezali loko moko ya motu ezali important très important parce que changement climatique ba effort obiso dozo sala po to contribuer na confort ya société il faut ya mokili il faut pas fouta biso mokonza lobby bolobi que tout ça là boy faut pas 32 milliards pour tout ça en retard na objectif de développement durable. C'est très important. Okay. Donc, il y a 32 milliards. Na lobi te kezali important te. Yana bi na yango pona yo makanisino ezali par rapport ya ndenge mokamembo ka lobi te ekolo RDC ezali na bosenga ya 32 millions pour makambo itali makambo ya tango to pe ya climat. Mais il faut tout appuyer yango.
Il faut maintenir sur le marché, oui, parce qu'ils allaient injuste. Ils allaient injuste. Mais tant que tu sais il faut faire biso mon côté mi bongis. Parce que, ça a un bongo boité. Parce que ça bongo, vous avez une valise. Vous avez un wapi. Vous avez un ngoni. Donc il faut biso pe sikoyo, tout milengele, pour nous kozwa 32 milliards wana soko ba pesi biso. Parce que babiloko mingi toza kozwa na changement de climat pour structure d'accueil ya epa na biso ekoki na lopenzate. Ya solo bandeko balandi bokoma bakokomela biso na page Facebook Top 7 Top Congo FM po sizali koya nde tokutela moi politique mosusu kimya baboto omboka bino.